Bonjour, bandeko balandi, bandeko na biso internautes, ba congolais, partout où vous allez dans le monde. Où vous allez, il y a bien enseignant Platini Bihata, na ma méthode moko ezali simple, na ma technique moko simple. Alors langue na biso ya transmission ezali anglais. Alors langue de transmission ezali lingala pour te expliquer ba concept oyo ezali difficile, to ezali nouveau na bino bandeko balandi na biso. Alors ezalaka congolais au voyager au Dubaï au partout dans le monde, ozo communiquer tendeti maman lobaki what is the taux. Or l'émission na biso to hotel les amis ke balobaka what's the exchange rate. To ezani en anglais. Alors na yango to ko brûler l'étape te to bana ba leçon ezali simple ti to kena eza complexe. Alors chaîne na bino ezali bengami na komboya Club Lisapo English TV. Club Lisapo English TV. Ezali wana enseignant Platini Bihata. Alors sans plus tarder, leçon na biso ya yambo ya liboso ezali self introduction. Okoko bandela prenga self introduction. Bandela lisusu self introduction. Na self introduction elingo loba ndeni noko komi présenter. Tokutana na ba fête, tokutana na bisika nyonso, soko lingo se présenter liboso mutu. Et na anglo-saxon au banda opesa mbote. Mbote ya liboko te mais mbote et omi présenter. Nde yango pe ekopesa na moto bozo solo na yeto moto yo saluer opesi kombo ekopesa courage yepe azongisela yo na mbote pe apesa kombo na ye. Alors on a dialogue na biso ya liboso tozana Platini na trésor. Bakutani peut-être dans l'aéroport, peut-être quelque part na fête. Platini a bandi ko lobabo, ya bandi ko pesa mbote. Hi. Hi. My name is Platini Bihata. Hi. My name is Platini Bihata. Trésor Pea Yanolina. Hello. My name is Trésor Abaziza. Tobandeli. Hi. My name is Platini Bihata. Trésor PAPC. Hello. My name is Trésor Abaziza. Alors, ceux qui t'écoutent mbala liboso, na français to lingala to lobaka, na sepeli komona yo. It's nice to me, enchanté na français. Alors, lokola Trésor pas ici na mbote pe kombo, Platini siko akoloba. It's nice to meet you, Trésor. It's nice to meet you, Trésor. Trésor pa kuyanola. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. Alors, tozo combiner conversation en nyonso. Platini and Trésor. Allons-y. Hi. My name is Platini Bihata. Hello. My name is Trésor Abaziza. It's nice to meet you, Trésor. Nice to meet you too. Tu wana elinko lobanga pe lokola. Enchanté de vous voir aussi, moi aussi. Alors, totanga lisusu pona mbala ya suka. Hi. My name is Platini Bihata. Hello. My name is Trésor Abaziza. It's nice to meet you, Trésor. It's nice to meet you too. Sikoyo tokolongola ba kombo ya Trésor na Platini. Yo moko nanda ko bakisa kombo na yo. Hi. My name is. Hello. My name is.
It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Place aux alliés, aux na papa na salon. Bon, on a déjà vous pratiquer yo na papa to yo na mwana. Et vous allez sengo mingi. Na yango. Deux fois il rabiso ok ça la interview. Ok ambassade, au beta qui développeri, au senga qui visa, ba biso to bengo pour l'interview. Mingi question ba to na ba interview ezalaka. Lobela na tina na yo moko na anglais bolobaka talk about yourself. Loba na tina na yo moko. Pona loba na tina na yo moko okoloba kombo na yo, pays au vandi ou nationalité, ville au vandi, o yo salaka na ba langue yo lobaka. Généralement c'est ça la réponse. Alors, tokoye kolongo ndenge nini ba mi présentaka en anglais. Yo moko poko bakisa ba phrase mosusu na ba propre recherche na yo. O tozo pesa wa ezali Biblia te. Alors, Ozana papa, OK, talking about myself. Mon titre na biso, talking about myself. Myself ezali yo moko zolo bela yo moko. Alors, toko banana, my name is ou compléter na kombo na yo. I am Congolese. I live in Kinshasa. I live Navanda kana Kinshasa. I live in Kinshasa. At, on monte to check point, ou compléter place de check point, ou compléter. At municipality. Ou remplacer par Barumbo municipality, Lemba municipality, place de check point. I am single. So kina no balate oza monzemba, oza ntelantela, okoloba I am single. Poza yo moko. Et so ki mutu abala ndeti ngai boye na koloba I am married. I study at natanga kana opesi kombo ekole na yo. Ekole otangaka. Lokola nga natanga te naza enseignant na koloba I work for après nasuka I speak English ou bien I speak French, Lingala and English. Siko nazopesa bino exemple yanga moko. Et yo pe nandaku o sal exemple selon yo. Landa. My name is Platini Bihata. My name is Platini Bihata. I am Congolese. I live in Kinshasa. I live in Kinshasa. At Limete municipality. I am married. Omoni nazantelantelate. I work for Club Lisapo English TV. I work for Club Lisapo English TV. I speak French, Lingala, English, Kikongo, and a little Swahili. Nalobaka mo Swahili muke. Nde yango wana nga na sali présentation nanga. Allez répéter après ngai na lombango po na yo moko. Tokei. My name is Bakisa kombo na yo. I am Congolese. Vous êtes déjà congolais? I live in Kinshasa. At Lemba municipality, Masina municipality. I am single. So goes a célibataire, I am single. I am married. So goes a marié, I am married.
I study it. Sokotangi sarobi I study it. I work for. Wano pesi plus na ya musala. I speak. Otangi balang o lobaka. Alors na yango ezalaki comment ko se présenter na émission na biso. Comment Yoko Bando Pesimbote Moninga s'est présenté. Alors Nayango, merci pour l'attention Nabino Bande sur internet. Bah fidèle téléspectateur, il y a chaîne Nabino Club Les Sapo English TV. Na CP Limingi, bon la Nabiso na prochain numéro pote bozo suite à leçon. Merci beaucoup, bonne journée. Ciao.